Sous le haut patronage. Ministre ya Poste, pe télécommunication, na nouvelle technologie, information, pe ya communication, PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba, a procédé qui mokolo ya lundi 4 juin na Pullman Hotel, na lancement ya ba travaux ya 40e session ordinaire ya conseil d'administration ya Union panafricaine ya Poste. Na présence ya secrétaire général na yango, Sifido Chief Moyo, pe na ba délégation oyo ba wuti ba boka ndenge na ndenge. Na maloba na ye, Augustin Kibasa Maliba a exprimé esengo oyo azali na yango ya komona masolo ya 40e saison ya IPAP et se tenir awa na mboka na biso. Po esali près de 35 ans que mboka na biso e amba lisusu ba réunion ya modèle oyo. Ya suka ezalaki na 1987 oyo Union Postale Universelle e organizaki atelier moko awa na Kinshasa. Mais oyo ya koyamba session ordinaire ya conseil d'administration ya Union panafricaine ya Poste ezali penza événement monene sur le plan diplomatique ndenge Kibasa Maliba alobaki. Toujours na vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi pe na dynamisme ya gouvernement oyo ezali kokumbama na Sama Lokonde, ne Augustin Kibasa Maliba, ministre ya PTNTIC ya mboka na biso, asengaki pe a obtenir que et se tenir na mboka na biso ba travaux ya 40e session ordinaire ya conseil d'administration ya Union panafricaine ya Poste oyo ezali institution spécialisée ya Union africaine. Bosengel boyeba que ba travaux oyo ekosalema pendant 10 jours kobanda mokolo ya le 4 juillet kino mokolo ya le 14 juillet 2022. Oui. Le bilan du chef de l'État. Na siège ya UDPS Tshisekedi, nde secrétaire général na yango Augustin Kabuya asangisaki ba cellulaire ya parti na ba sectionnaire pe na ba fédéraux pona ko répondre na batu nyonso oyo bazali koloba Kabuya abomi UDPS. O UDPS ezotambola malamu te. Yango ya lobi boye. Depuis UDPS ezala UDPS, nanu bazwa secrétaire général lokola yete. Na ba réalisation o ye asi asali na kati ya parti ezala te. J'ai pris un échantillon parmi les anciens au ba diriger parti oyo na niveau ya base. Baye Bisabino depuis le premier secrétaire général ti na niveau nangai ceux qui batikala kozo ba registre ya ku identifier ba membre IDPS bango ba témoigner alobeli lisusu succès oyo asalaki na ba descente na ye kuna na Congo central na Grand Bandundu na Kasai oriental pe na Lomami elekaki kitoko wana nyonso ezalaki kaka pona ko redynamiser ba activité na kati ya parti bongo ye atuni bango parti yango ekufeli wapi na oyo etali ba combattant oyo bazali na makala parti Tumbalinyo Katembe na Gilles Moniere Augustin Kabuya alobi yete mutu akangisi bango ndenge batu bazali koloba. Mais IDPS comme parti au pouvoir, il faut respecter ma décision nyonso oyo bakonzi bazali kozwa. Pe vision à chef de l'État ezala soutenu. Nous l'IDPS comme famille politique du chef de l'État, nous sommes derrière toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Notre rôle,
c'est d'accompagner le président de la République et non de l'exposer et lui créer des problèmes avec l'opinion tant nationale qu'internationale. Applaudissez très fort pour le chef de l'État. Nyonso elekaki na kimia na esengo ya ba dirigeant ya ba base ya UDPS Tshisekedi. Oui. Toutefois, il est aussi clair que l'on doit éviter de faire de l'amalgame entre le Rwanda et le peuple Tutsi ou la population dite rwandophone. Car parmi nos populations, il y a les Tutsis congolais qui ont autant que les autres populations droit à la protection et à la paix. La stigmatisation d'une partie de notre peuple ne pourra jamais servir la cause légitime d'un Congo victime de l'abondance de ses richesses naturelles. Éminence et chers frères, c'est dans ces contextes que le peuple congolais continue d'attendre la visite apostolique du Saint-Père, toujours avec le même enthousiasme, afin de communier avec lui, le pasteur universel, dans une célébration eucharistique qui soit source de grand réconfort. Mais chose étonnante, aux hommes on a kaka so ba moni biso na barabara, donc on dirait to tambola isute, so ba moni ka biso na barabara, la Rwandais. So ba moni on a face ya batoti Rwandais. Pourtant eza nyoso tout que aza Rwandais. Eh, baneloti ke baza na Congo, baza accepté. Eza lelo te ke ba obenga ba opesa biso nationalité te. Bapesa biso nationalité. Toza na nationalité depuis kala. Mais chose étonnante. Soki ka ba bandi bitumba. On dirait biso ndeto bandi, on dirait biso ndeto za ba promoteur. Pourtant eza faux. Eza faux. Toza awa pona ko yebisa gouvernement na biso. Ba yebi biso bien. Ngala ko lo bateke o ba gouvernement ba yebi biso te. Ba yebi biso bien. Ba yebi biso ke toza ba congolais à 100%. On a nini siko to banda otambola na kobanga. To banda otambola na barabara te. On dirait to banda ka otambola na butu. On dirait to za banyama. On dirait to za so de nini na kobenga biso na yebi kutu te. Ba ede biso. Ba pesa biso sécurité. Pourquoi batu nyonso? To za ba congolais à 100% bino pe boyebi. Bino pe ba journaliste boyebi. Ba limbisa biso vraiment. Ba limbisa biso. Ba longola biso na makambo wana M23. To za M23 te. Eza tout cité qui a M23. Eza bongo te. Biso tozo soutenir FARDC. Toza wana po na FARDC. Pourtant, boyebi peke na FARDC, toza na ba officier ebele. Mais batala ka bakambo wana te. Ba mona ka biso na ke toza M23. Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Toye kosala musala. C'est créer la réussite de Bino.
ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Ko observer règles d'engagement, règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete. Boyokinga kokata munguna bitani te pekisami. Ayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali à qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Sous le haut patronage du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kinshasa abritera du 4 au 14 juillet la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des Postes au Pullman Hotel de Kinshasa. Les postiers debout, dynamiques et engagés à transformer l'écosystème postal à travers la digitalisation des services postaux en Afrique. Plusieurs activités en présentiel ou en visioconférence sont également prévues, entre autres, du 4 au 6 juillet, réunion des commissions administratives et techniques. Le 7 juillet, forum des dirigeants postaux. Le 8 juillet, forum des régulateurs postaux. Le 11 juillet, atelier régional sur la stratégie postale africaine. Du 12 au 14 juillet, plénière du conseil d'administration. Bienvenue à Kinshasa. Pour plus d'infos et autres renseignements, visitez notre site web www.upap40kin.com. Lelo na ville ya Kinshasa ezali na makambo mususu ekoma kosalema même ba parents bakoma incapable ya kotelemela yango makambo yango ekoma ko s'imposer lokola eza normal na miso ya batu pe na opinion na ba quartier tovandi pe na mabota na biso tokoma komona mwana ya mineur azana mobali eyebani na quartier voire même na famille na yepe yango micro ya KNB kitaki pona kotuna batu soki bamonaka ndenge nini komona mwana ya mineur
azako vivre na mobali. En tout cas, les Kambaba mineurs attendent soit toujours mon trop pena na quartier na ba veni auto fandi pe na ba na auto boti. Premièrement, liboso na constant la sala qui eza likambo ya moyen ya finance na kolia bien zate au mona mwana na libota moko kotwa botami kolia bien zate suivi bien zate encadrement bien zate akomi ko envier libanda yo soto zongisi makanisi mwa sima na sera mobutu ezaki 18h au mona ba soda ba otambola ba okanga ba mineur mais lelo so tali l'état à époque ya président oya uti kolongwa au mona bana bazana liberté moko boye donc banzembu moko bazoyoka ezo se pisate en plus éducation penza ya malamu ezate koto ya mboka na biso to na ba musicien ya mboka na biso alors communiquer ezo malheur wana ezo kitati pa bana bakomi ko limiter ba biloko ba musicien ba osala bana bakomi otala ba film ba video ba WhatsApp yango moni mobuta boya kango tango yende baby siko génération ya bana tale to na 21e siècle donc bana ba baby pour nini manquement ya kolia au moins azolia bien te akomo vie ba ninga nde bazolia azolata bien te azovie ba ninga yango moni ke bana bazobeba alors que tango ozwazem akiaboti koto akende libala esimbita mona ke pana biso na bande kolala bien koto na olala na salon place akobomba ma ayo kozonga alors ka bakisi biso passa ne pana biso ba para donc alors eloko wana eza bien te c'est un bon encadrement tout la kisaba na nzela nzambe alors que na nzela nzambe bakozala na école de kodim to l'école de dimanche au mona bana bakozala la manière bien bakokola très bien mais loko encadrement ezati papa kuluna mama kuluna mwana akolimiter makambo papa azo sala mwana ya mineur akoki ozala na mobalité mwana oyo akokisi 15 14 15 akoki ovana na mobalité oyo akokisi 16 17 akoki kozwa mobali po akoli mwandambo mais oyo azobenga ma mineur banda 13 ans awa to mona 13 ans 14 ans 15 ans ba mineur bazozwa mibali eka musabiso pe ba para po ezalaka bongo te oyo ebaluki ya lelo mwana 13 ans mwana 14 ans mwana 15 ans mineur azozwa mobali akezwa zemi bon azobota na ba conséquences pasi wana nyonso yela biso ba para Pasi yo eza na Congo yango na etinda ba mineur bazwa mibali. Pasi. Bon, ba para ba omona neti ba para bazana na makokite ya soutenir bango yango na bazokezwa mibali. Yango na oloba na opesa conseil boy. Bana o nyonso ba mineur bazokezwa mibali bongo. Batika makambo na ba osala wana. Batika opesa biso ba para pasi. Po biso tokola bongo te. Bango soki baolanda makambo nyonso baosala oyo ya mineur wana baokezwa mibali na ba age bakokite ezalaka pasi na bango. Conseil ezabwe biso baboti tozwa bana biso na encadrement to na kisaba bonzambe. Na tango bayebi bonzambe bakoyeba siko koyeba oyo baboti bazoloba na oyo ma église ezokoloba. Nde bakoyeba siko bonzambe. Mais soki bongo te tutiki bongo kaka et puis ça peut être l'église au peu monsieur peut être la bassin de Nzambe lisusu bango susu bassin de Nzambe parce que ça ma belle lisusu yango moni pe lisusu ma bezo kota kaka bango ne susu bassin de Nzambe zomona ba musu bassin donc bako sala ngona ndenge ya mabe mais azali passer zomona conséquence musu omona atango aboti ba mbala zongi sepana bango bala mwana zongi pana bango mais c'est conséquence c'est koya kuna lem su mwana malade et comme ba parents va supporter malade wana mwana ko kufeza bila parents va supporter charge on les ma ndo mo sala ma teza bila mo soni on fait na opesa bango pas si vrai bana mara pour bana bazali venir à lobby za pona bana za pona ba pakate biso soko to ko porta to ko porta okende to za supporta ozonga simate bana nde wasatsa ba leki na wana ba omoko makambu ya boye a gouvernement akomi kolobela yango na conseil des ministres bayaya boyebela ete ya bino Magazino Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino